mbote bandeko balandi tika télévision tozana mpona mosala na biso tozoservir nation tozoservir peuple bokolanda biso bongo partout dans le monde à travers chaîne na bino préféra topesi bino lisusu bambote bajoye noel na bino na bafamille mobimba oyo bakolanda biso en direct ya tika télévision nayebisaka bino tozalaka mingi na parti présidentielle na parti de presse esika vraiment toyaka kopindola basource d'information tomoni lelo oyo chef de l'état départ eza déjà vendredi mpona kasai akofete bongo na bapeuple ya kasai tomoni conférence des gouverneurs pardon ekoleka bongo na niveau ya palais de la nation mwana mboka tumatu bwana na parquet général près de la cour de cassation nazanga monte na plateau naza na mboloko nyama mayele naye vraiment toujours décortiquer toujours la question d'actualité. Bonjour Boloko. Oui, mbote maman journaliste. Joyeux Noël. En tout cas merci maman. Toza moi malamu. En tout cas na salaki attaqué na coronavirus. Mais Dieu m'a fait grâce. Okay. Na télémi na banza na zape na moi repos na zoko mela bakis. Mais on est ensemble. Tozongi de sous les lopo na ko pesa pe balandi moi matière. Oyo bolanda kamboloko nyama mayele na yebisaka bino na bundaka etumba na njoko oyo ezali seseleno na kopesa bino pardon na kopia bino mbote te lisese nange ezali histoire ya Lion Nataba. Lion Nataba Lion azalaki na besoin ali ataba kangi na singa mboloko awuti na zamba zoya ayebisi bango ayebisi Lion non bo bandelanga na mona yo Lion zongana na singa total simoko chape taba simolieye balongoli taba na singa Lion azongi mboloko ayebisi taba zonga kende yoza mwana mboka oyo aze étranger nyama ya zamba tika ye wana kufa ndelinge lakisanini to yebisaki bango 2023 omoni bor ya chani ekufa kite ezalaki akolala to bomba kingo ezalaki une chose réservée pour la bonheur ya peuple congolais nde to yebisaki bango 2023 pour les kawana de père et wana ezalaki lisese ya mboloko merci tokokoba toujours na matière. Merci Mboloko toza na mois de décembre mois oyo mukinyo sa serepouvaka mukinyo sa sepelaka mais na RDC c'est comme si décembre eza coexister te ba moment ba fête yango tozomona tozobouger te eloko te mbongo ezosirkule te na ebite déjà tosali analyse wana. Bon merci maman pona moi question wana nalingaka kokota mingi na profond ya masolo mosusu te parce que toza quand même ba acteur oyo lobby tokozala bateau toko diriger pays. Ce n'est pas hasard ko le kaboye ko talisa bato ba message. Omoni congolais avisaka nanu premièrement kolia. Oyo ngana yebi ezalaka maladi nanu ya biso ba congolais. Congolais okotongele boulevard, okotongele immeuble, okotongele sentier moko ya propre. Otieli éclair chauffé mais bukulu bwanseka. Obiso na bandu tobenga ka mfindi fiote. Bikwit soko beti yango nde congolais lisolo na yango. Mais toyebi qu'avec le temps mboka ko marché malembe. Omoni mboka ebongaka pena eza bato pe magique te. Petit à petit l'oiseau fait son nid mais on est dans les bons na banzi fête koleka bien. Fête koleka bien na mukebi sonyo tout ko partager. Ndenge tomoni oye côté déjà pour la peuple congolais. Témoin mboka Félix Antoine Tshisekedi dazo qui est déjà Kasai nous avons les vendredi pour la profiter na bande kwa Kasai. Bon merci maman likambwana eza polémique te. Na banza banda mokonzi chef banda kota na pouvoir na linga kami kokota na diplomatie ya chef te parce que c'est garant de la nation oyo azotambola sire programme ya agenda na ye ndenga sala. Omoni chef banda kota na pouvoir est-ce que mona déjà na Kasai atamboli ba Congo est la République tout na ba province Katanga partout le lobo ye azoke noko ya Kasai na banza soki alonga na Kasai azokoma pe bantu. Omoni agenda ya chef ndenge zo marché c'est que ezali programme ya mokonzi ndenga salaki yango ngai na encourager président de la République na bike tango azokoma na Kasai kolonga Kasai nda azokoma na bandu okomona pe bandu ndenge ko tombe oyo bato abande ko lobake Félix Akoni atarabandou te. Telaka siko na programme ya chef de l'État. Kolonga Kasai ya okoma bandou. Okomona bandou tombe. Pondi make bandou eza fati beton. Pangi na bête. Donc c'est ça. On est dans les. On a qui arrestation ya mwana mboka tout
Matouana, où il y a un représentant, un chef de l'État, est-ce que gouverneur il y a un Congo central, tout le monde qui a une réaction, il y a un Congo, tout le monde qui Jacques Mbappé a fait une déclaration pour les peuple et la population, pour les gouverneur il y a tout Matouana, on voit qu'on est. Bon, Likambouya, notre excellence gouverneur Atou Batouane, Ngaïna et Salaki Ngaï passe. Atou Azali cadre ya République. Oyo Ngaï Mboloko na benga kabango ba petit président. Obako se présenter président de la République, un gouverneur, ba petit président. Vous comprenez? Atou Azali pe moko ya autorité ya République. Na condamné moi mouké. Batu oya service. Police ya parquet au moni makamna utkoloba que le chef de l'état il faut asala nanu effort service wana kabila tiki elongwa nanu parce que baza ben incompétent baza ba malhonnête baza ba microbe et puis baza ba médiocre. Je dis et je répète, comment a tout une autorité du pays bonso que ne ko kangaye le kola voyou moko boye non quand même place wana na kondanaki nyoso wana ezali ko salir réputation ya mukonzi ya mboka pona nini balobaki bomoni est-ce que démocratie yango o ezali sous démocratie te et comme acharnement bomoni président Félix ndenga zo diriger mboka or le chef de l'état tango azoko bunda pona état de droit ezali ko kanga batute ke non ndeti ko brutaliser swati ko zwa mutu lokola mutu non Atou azali gouverneur aza cadre tu as des problèmes bobenga ye botinda convocation ngai na kondana kamingi service oyo kabila ayela biso na mboko mama ona zole la mingi na media bato bakomi ko tunanga na Europe mboloko likamuni tozana ba intellectuel ya niveau 0 na mboko oyo batanga même na la police même na FARDC kabila yena ba nyamulenge kabila yena batuti ayena ba out ayena ba Tanzanie ayena ba Burundi ayena ba Uganda tel que monsieur Moïse Katumbi Soriano un criminel à cravate. Vous comprenez? Ce sont des gens au Yobayaki. Mais écoutez maman, le nom a un agent rwandais au Yokabila tika na kati ya parquet baso que le Okanga a tout na coupé. J'ai des images ici. Ce sont des sabotages. Na kondanaki action wana ezalaki bien te. Ce sont des sabotages pour na kolakisa que le président de la République azali sous démocrate a commis dictateur comme Kabila. Or ce n'est pas ça. Bayembela ki biso nzembo nini to salite. Kulu no bango ba sali biso to sali yango te. Baboma ba Congolais biso to sali yango te. Bayibi mbongo mboka biso to sali yango te. Force commune biso to sala yango te. Rossi Mukendi biso to sala yango te. Papa Wemba balia makolo na bangando biso to sala yango te. Biso loko to sala zo sepikisa ba Congolais to restaurer état de droit. Peut-être zobundela pour le peuple d'abord. Tolobaki na mukonzi ya mboka service même ya police ya parquet. O zo gérer na ba magistrat, na ba procureur. Service wana ezalaki service ya Kabila. Même justice congolaise ngai jusqu'à présent nazalaka satisfait na justice wana. Je te dis. Eza justice moko oyo bazali ndenge bazana baza toujours ba mafia. Un procureur ba pèse $1000 ba corrompre ye Willy Bakonga comme libanda. Ba tuna ministre ya justice na yebi biloko wana te. Directeur ya prison a comme ko wanga. Voilà le fait de blaguer avec les Congolais. Ndo moniki police wana en tout cas na condamna ki bango pona kotala ke zalaki service au Kabila tika ti le chef de l'état na changer bango te. Il faut bato wana basa la écarter pour musala salama malam. To condamna ki action wana bako okanga gouverneur bongo te malgré a détourna ki musolo. Oui, le col qui se présenté dans le parquet, en tout cas, c'est ça la démocratie. Merci. Moi, le village justice, il y a dès qu'on a vu sur Olivier Mpunga, on a traumatisé, on a les réseaux sociaux, les affaires familiales, il y a beau frère à qui est aussi la justice de l'État, ça la menace, ça la campagne. La menace qui moi à qui pour état de droit exactement. Nous allons que ça la mawa, nous allons donc comment on a beaucoup de policiers, beaucoup de Merci Ndeko.
maman nanga journaliste na ko répondre rapidement pour na lisolo oya liwaya ndeko na biso omoni eloko ebomaki mboka ezani pays ezalaki dirigé na dictateur pouvoir ya ba dictateur nyoso atomoni atondisi ba conseiller na bureau na ye na présidence dictateur ayoka ka conseil te yazalaka wana soki apie mbongo alobi kende boma mboloko 48 heures ebele ye fazwa rapport chef micho tindaki nga na sali pouvoir ya ba dictateur yango moni monsieur Eponette Kanambe Kazembele a dirigé mboka 18 ans na 18 ans ya Kabila nazana be preuve belé ba boma même ba congolais même ba militaire congolais ba tumba bango na est awa na Kisasa ya des militaires oyo Kabila boma bango boye na manduki ba mususu ba procureur ba magistrat ba général Kabila poisonna bango wana na webiso vérité nyoso wana azoko affaiblir belema o ya Congo po ye a gagner na ba Uganda na ba Rwandais ba récupérer mboka eloko ekamusaka ngani Nyamulenga za étranger un réfugié aye na mboka bato ba protéger ye a sali 20 ans a komi ko réclamer mabele ya ba congolais eloko wana tilelo esala ngai passe notre chef tango alobi que non Nyamulenga c'est notre frère congolais pour protéger notre nation parce qu'il y a une carte oyo bango ba betaki pour république et Kabwana soki chef de l'état lobaki ke ba Nyamulenga baza ba étranger olinga ko mona communauté internationale na union européenne mbala moko ba mbela mboke Kabwani po carte ya bakabila ezalaka est la république koma ya bango banda à l'époque ya Chombe abundana akokite kiungu wa mwanza ye na loi wana bobomba baluba katanga to récupérer akokite Kabila abundani nango 18 ans ndeko yo biso ya biso bandundu obeminako akei ko signer loi miniembo koma territoire ya ba Rwandais lelo bokomi ko condamner Félix tango ba Rwandais babandi ko appliquer miniembo koma ya bango président Félix ateki mboko nzoka c'est notre frère de bandundu tango bazala ki président ya assemblée bakenda ko signer miniembo koma territoire ya ba Rwandais liwaya ndeko na biso militaire abomiye il faut justice congolais et la crime contre l'humanité c'est une violation de la loi. Donc, pour faire le crime contre l'humanité, il faut tailler prison. Soit 50 ans. Condamné de mort. Puisque c'est une violation, surtout un militaire à Zoleka. Au moment il y a un autre Sénat qui a Mboka. Bavandi sanan armée congolais. Baye ba même na ba souciat. Puisque ceux qui policiers sont bien formés na FARDC. Pas bon congolais. Au salangote puisque yebi peine ya militaire so bakangie ko zala ndengeni omoni ba mère Karine wana Kabila yeba ke na pouvoir ne ya sa dictateur il faut atia Karine pembeni abomela ka ba tumakila ba kongola melaka mais lelo yo wana so subir ba conséquences mais dit ça pesa mukie pour non maman na peine juridique so ki bakangi mutu za loi 10 ans na ba betiye oyebi a perdre nini est-ce que na 10 ans wana akobima jeune fille oyebi so bakangi na boloko elegi na mutu akufi so zalaki na projet tonganda kwa immeuble osali 10 ans na prison osala ngo susu kamere longola histoire na ye kamere na casier judiciaire ya mboka akotikala ozala tabulu kumesa ya quartier te na tikanda na ko lave eza loi ya pays eza loi ya république même loi ya mboka pesi biso un militaire soki a commis chef de l'état asilisi ki chef de l'état azonga ka civil akozonga ta samba ta koma soldat tel que monsieur Kabila azaki militaire aye a commis mukonza mboka azongi civil ndenga longwe akotikala ko swali suma ndukita kota zamba loi wana ya basode ko kanga ye tout le monde conférence des gouverneurs les bandits le 21 décembre au niveau ya palais de la nation moi mboka Daniel Asilo asa fait derrière nous amutan saki ko ba gouverneur ba sangana na ebi après ko bina kuna ba ko ina bibi ko moni ba yeli ko tozomona ni échange comme ils ont qui sauter tout ça quand même rythme. Merci maman nakotanga na lombango ngobila muyibi oya bomba batu na yumbi na kati ya batu na yumbi ngobila bomba ba policier bazalaka 9 ngobila kunda bango na kosite na lobila yo na kosite ngobila za témoin les mêmes malembe les mêmes ngobila gentini bozuye mutu ya Kabila a commis la union sacrée vision fati
ndeto senga ki na notre chef oyo bino bofinga ki atanga te parlementaire debout aujourd'hui un président de la République Fatou Beton to senga ki monsieur Jantini azala libanda monsieur Zoé azala libanda monsieur général Kassongo azala libanda nazolobe et puis j'assume ma parole tala ngana lobaka boye nous sommes en politique qui serait à Koufi pour Mboko ce qui nga obominga yo ozwani je dois mourir ngana lobaka vérité je te dis webi serima on a kota prison na ndolo awo ba bere rouge le ba komi ba burkumese tout ya kisasa ya kabila ba petwa na batanga te ba sale be sport ba musuto yeba na bango très bien kaleva so tinda bango ba so beta biso chaque 6 heures na ndolo awo chaque 6 heures ma confia bien 5 pomper bataille de pesa bango yo tum tum mais le meni batwana ba beta biso bazana session ya chef de l'état. Est-ce que vous assurez tel que M. Jantini Ngobilambak à quoi servir le peuple congolais? Tokene na logique. Malembe, la muka azosa la marche. Bazo kata bato IDPS général Kassongo atelemi na ba policier. Na kapela. Biso malgré tout ça, ba civil mais na kata la marche totambola kapona ko so ba information. Parce que pouvoir ils sont présentés IDPS. Il faut te protéger parce que c'est notre pouvoir. On te lutte pendant 18 ans. Totika tribalisme, totika haine. À part général Kassongo, il n'a pas un policier, soit un militaire congolais, ou à Kogale poste Yagason. Kaka Kabila, Atikela Bisokasong, Atikela Bisokaniam, Batouana Tilelo, président Félix Atiki Bango. Tout ça peut être basé sur na sengi Batouana Balongo. Mais j'assume ma parole. Nazo senga na mkonja mboka. Ngobila libanda, Kassongo libanda, nani oyo nani. Weba comme inspecteur. Weba tiens inspecteur nani. John Numbi. Oya zalaki soki supporter ya Mazembe. Vita. Oya vita. Tango fo libanda. Kani ya mabalanda ye petit côté ba tiens soki na commissariat soki wa. Soki na école de militaire, police libanda. Landa bazebele na kotanga. Obi batola bazoni yonga ba militaire makase. Policier azozanga na teni na web so vérité ngala na vie na nga ya policier asomba teni na zanu lelo na yaki pona lobela ka ba soda comment militaire congolais zo souffrir mais militaire ougandais o basana kan kokolo bazolia bien nazo bisayo mama kan kokolo le tondi ba rwandais ba général ozomona wan na ba colonel na ba major ce sont des rwandais ba nyamleng yango to sengi na mkonja mbok ngobila ba gouverneur ozomon bango nyos ba to kabila ba kotikala ko répondre loko malamu te na président de la république bango baza wana échec ya 18 ans bazolinga ba me mango ne échec wana pe na Fatou Beton po peuple congolais loba Fatou ndenge moko Kabila pe ndenge moko nde ba bimisaki nzembo ba yembi nini to salite biso to viola ba to te massacre est tozana ba image ao massacre bobo ma ba to IDPS tozana ba image surtout yo mandefu ezo katana yo c'est là tout même bande corruption laïque le ba marcha qui désignation za qui c'est mais la commune à niveau ya sénité o ezaki vraiment pour monter na temps ya la police na pas si pour ça pas laïque yango lisu banani catholique pona yeba ke église kotaki na mamba politique eza catholique sango banda lata nzambala mbule betela ka yenzambelelo ngokate ako yebisa biso bano ya botaka tinda na Europe awo bomoni batulungani awo msengo akufi bakeko melise poison na kingakata mbongo aye akokufa pe na mbongo shole na muyibi na ye wana balata sultan biso tokena Israël to nyati prière omoni ndenge tumbi sultan na ba prière abuzie ziki ambongo na shole mbang bakekuta na mkonja mboka basengi pardon na yebisaka mbongo ane moko tindela biso voiture mkonja mboka pesa yo oko distraire bandimi ya catholique mais yo kendaka présidence ba peti yo enveloppe oyoki tika ko distraire batu komoni sa ba policier passe batelema na moi pona ko na ba marche na yo ya lokuta wana ambongo akei ba pie dipi ya bien banda na senga ye ba pianga dipi ya mbongo wana mama na so tamba na mokolo tro ba mbongo ba si chance ya ko zwa dipi pa président de la république Kabila kota tine église catholique abeta gage mais lelo bomoni pour moi que batona bazala très
batiki Martin Fayulu malanda ngulu mutakala kakabo bazongi bake kofukama basengi pardon na mkonza mboka na lobi na le 30 décembre il faut à la face de RTNC fois le nani wana ça espace Martin Fayulu nani ah opposant mboka non bon opposant wana na raisonnaka mingi kotala Fayulu akoma opposant esalaka nga pasi soda du peuple mpangi na munu muzitu na yebisaka ye muzitu un seul ministre asali 4 ans kwenda na bandundu na bwala na betu ata toilette ya basaki atonga yango te incapable totika ka tribalisme tolobaka bino musu vérité muzitu azalaki premier ministre kende na province na biso bandundu bekoli ya matiti ya salite na mboka ya botami na mulupemba bakosaka bino awa na Kisasa ke muzitu aza mutu ya gungu non ngana botami na kinzenzengu muzitu azali mutu ya mulupemba akoli na kidiofa mais soki okena kidiofa tali bekoli oleli pasi na motema botika ka tribalisme mama lelo grâce au président Félix Bandundufil banda entretien na Bandundufil nzere zotonga lelo un seul province ezalaka na bekoli ebele eza bandundu bazotanga bano fele mama soki mutu azosala bolamu même nzambe likolo alobi bolamu ya mutata ya muke ndima yango pe betata maboko Fayulu endi na yezani discours na ye na Sainte Thérèse alobi boma muluba tika nyoka pona ye Félix akufa yazwa pouvoir ndo opposition ya wana Fayulu azalaki malanda ngulu Etienne Tshisekedi awo aya tala place banovan naka mwa maleti na ye nuna ya kala auti Sénégal koteka mama tolo ba la vérité azo sala copie ya pétrole mutu ayana yena poste André Kimbuta yango nge Martin Fayulu lokolo yozo sakana na mkonza mboka bete songa nge na bandundu toko kati so mundelo po sentir yango moni opposa wana bolanda ete aza muyibi pena yebisa kabino Fayulu sha silakal omoni Fayulu so alingaki azala na force puisque aza mwana IDPS alingaki azala na makolo ya Félix to former ye lisusu lokola a trahir IDPS mavungu a trahir IDPS aza wapi akoma kolata bajini ya minene mutanda aza wapi bashabani Jacquemaine baza wapi lelo Fayulu a trahir IDPS aza wapi akundami basangu bakundi ye libela nandenga ke ko sangana lisusu na PPRD a trahir mboka na niveau moko ya ko sangana te. Merci Mboloko de comme la psoko chité la bansi depuis discours il y a mon avocat il état de la nation fait la participer que cette occasion à comprendre éviter la bâtir na maloba na kati ya discours on a fait comme si attaquer qui gouvernement ya ba warrior parce que na remaniement où il ça la bakoza sur la chance ya ko travailler sur la mboka fait sa participer. Oui, merci. Wane zalaki discours ya ndeko Sama Lukonde. Na banza mukonza mboka zalaki clair. Alobaki na discours nano ya chef de l'état yemoko. Abina tali sur le plan social ya peuple. Et loko moko te. Souci ya mukonza mboka ezani ba réaliser vision ya peuple congolais. Peuple azo senga nini? Peuple azo senga maya komela. Peuple azo senga kolia. Peuple azo senga courant. Peuple azo senga banzela ya bien. Peuple azo senga azala apte. Peuple azo senga makambu ya malamu. Ndo mona kitata mukonzi ekolo alobi peuple azwa eloko akolia Congo ezala na niveau moko ya malamu. Ndo mona alobaki pona gouvernement. Na landi lisusu discours ya premier ministre ndeko Sama Lukonde Kenge. Oyo ngai na tselaki assurance incapable ya ko servir nation. Jusqu'à présent, mais oui, awa Jean-Marie Kabunda lobi, baba c'est la basoda quelque chose. Bango wana kaka ba vandeli dossier wana. Tala mutema mabe. Omoni batato ba vandi ona otanga bango ba kombote. Moye beteli bango. Soki bazozwa na fisque $300 soit 200, to chaka 200. Pobo lela ka Kongo na passe. Soda zozwa 200, police azozwa 200. Donc, au moment que moi niveau pain $200, 400 000. Moi niveau wana équilibré biso, au moins on peut police au comment nation ko sala musala.
banda Jean-Marc akoti likambo wana ba voter yango po ba bakisela ba militaire police FARDC Moura quelque chose dilelo c'est que Sama Lukonde Kenge aza incapable ya kosunga vision ya mukonza mboka yango tolobaki soki moyen zate janvier il faut azalali libanda tozwa muta ko servir bolamu oyo na besoin ya peuple congolais na près ya vision ya mukonza mboka c'est point intérêt na place wana polémique ezate tokobenga ngolo sous gouvernement ba wariote parce que rien du tout et jusqu'à présent ba promesse ba laki ba congolais et kokisamité ba lingi ba simbisa chef de l'état tous na janvier ba kitaba mata libanda tous ces gens là ko banda mechaselo atondisi batu na cabinet na ye ba tetela na ba tetela kuna ki tetela so yebito kenete monsieur Tony Mwaba libanda so yebisa yo Sama Lukonde Kenge libanda Chantini Ngobilambaka libanda tous les brukumesi à PPRD bakozala libanda ngamu tuna lobby et puis ezali mabongisa mukonza mboka na sire yo na yebisaka yoke tozala na wao mukomso yebisaka mboloko na mona konde tozala mwa sone moko boy na yebisaka yoke zowa kolongwa zowa za alongwa gouverneur akoma kotambola na ba moto na kinga kati mkolana na moni bazo beta box na vena bien libanga ba beta makofi bango batikali bongo batalo yenge merci boloko to komina suka to lundi ezaki vraiment ville morte na Goma l'invité de ba policier rwandais na ba kotima na province kuna to na est kuna population éco-sécurité mobile comme ça ah maman totika kananu polémique likambu ya est la république na kozonga mukena lombango bolimbisanga lelo na yaki na maboke boko fongola maboke na pokwa botalango yope mutolandaka mbolo kabola maboke wana oye zaka kalisolo ya général notre chef d'état-major Mbala il faut yebisa biso haute trahison salamaka après ça biso effectif soki 20 000 combien de militaires combien alobaka 20 000 tangu chef akiti kuna batale effectif eza ya 20 militaires c'est Mbala oui ezali déjà haute trahison oso comprendre tozongi muke ye moko Celestin Mbala lelo na kopanza secret azalaka na compagnie mo babengaka Mamadou donc moi c'est azalaka soki Malou soki Mado compagnie wana ekabolaka biloko ya basoda soki etikali ya kofraka ngo wana yebisi yo kende na kan kokolo na ba FARDC ba kobetela yo soki biloko ba militaire ye mutu aziraka ngo chef d'état major wana Mbala soki etikali batikali yango bakonzi bakaboli yango na lobi yango nako sikoyo munition na minduki ye effectif wana ya kosaki ekendaka wapi na Rwanda teni oyo militaire congolais azozanga ekendaka wapi na Rwanda tozo se retrouver Rwandais azana zamba na bateni ya sika azwaka ngo wa ezali financé na ba autorité congolais tel que ba général Mbala wana je dis et je répète yango na senga na mukonza mboka likambo etali est la république pendant 18 ans Kabila azalaki incapable notre frère de Mungala nani chef na biso Mamadou Ndala azalaki mutu ya force oyo alingaka sisa bituma na est baboma ye lelo Mbala ye ayebi ke pire petit na ye ya palais ba petit na ye bazali so ba pese $2300 abibo tinda mwa minduki wana boye biso to sala massacre po est na minere tondi cuivre colbat lelo tala ba iloko bakomi osala président tango atindi force mati température ekiti kitoko bakomi kozwa ba image obo bomela bato à l'époque ya Kabila bakomi kotinda na ba réseaux sociaux mais aujourd'hui vraiment avec l'état de chaise on est dans les bons Moutako sauté na Goma na wapi na Bukavu on est dans les bons maman écoutez monsieur omoni na félicité qui vient na Mboso Mboso alobeli ba député ya Est République bino boza appliquer na masolo bobima ndomo na bakena ko créer moi motion na bangwa lukuta pétition ba kote na Mboso akoya so ba mekakima to le wato pesa assemblée wana moto et puis moto lingake pele et puis na minute to ça déjà kanda tozo barrer route na autorité misato toko barrer route na monsieur Moïse Katumbi toko barrer route na monsieur Sama Lukonde parce que azali premier ministre aza capable de servir besoin ya peuple congolais aza jeune 40 ans toko barrer route na monsieur Aselo
un enfant de l'UDPS. Pendant 37 ans de lutte. Aujourd'hui, nous les combattants de l'UDPS, tous ceux qui sont en santé, mais à celle on a cabinet naïe attendent ici, battez là. C'est que Kuna Soza Moutete là, pas question. Ok, nous sommes à la fin de cette émission. Moi, le Babo, donc abonnement. Tel le Bezali, nous avons fait un message pour monsieur le gouverneur Gentini. Nous avons sur compréhension pour lancer un message pour le gouverneur. Dans la biloko gouverneur a tiré le biso. Ba jouer ce qui n'est biloko. Ezani. Est-ce que oh yezami ndapena mama. Ba jouer. Azu ba jouer. Fikini eza vide. Tongela biso ba jouer boulevard mobile. Soki accident salamia wa muto akufi. Boko condamner mkonza mboka, boko miko finga bomoni chilombo. Bomoni chilombo. Non, non, ce n'est pas ça. Monsieur le gouverneur va jouer wana foué longwa. Yekende na Fikini. Fikini est libre. Yo yako tia ba jouer na balabala wa na boulevard. Bana ba yako sakana na décembre. Bongo soka accident salami. Monsieur le gouverneur banzelo pandi musale zo salamate. Tozala besoin musale salamat rapidement. To pesi monsieur le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka 1 mois. Expérience paye rapide à travail. Pour to sala audit na janvier. Audit tango ezo salama ngobila mukwa ta selemba we ngate mama journaliste yo tenga soki ba ko lukanga ngai nazao merci wana zamboloko osiliki pona nini kinga 4 kozwango eza ya biso plus 243 85 33 76 452 plus 243 85 33 76 452 Mboloko Nyamama Yele Kisalume Banda Bampang na betu Ben Bikala Mbote betu nyonso na sima ya Fati 2023 mutu ya Bangave mutu ya Tinave betu pusana betu soutenir vision ya Mpang na betu mtutu ya Bwala Mpang na betu mosi Fati beton Kisalume Banda sala Kisalume pila yome singila Fati betu ke vingila kimakudia sam na Bwala Bampang na betu abandundu benu bikala mbote bampang na betu ya este matondo bampang ya ba Kongo kuna na benu pena kasai mbote na beno yina kempang na benu abandundu Mboloko Nyamama Yele Kisalu Mebanda numéro de téléphone aussi ok voilà on a la vidéo vraiment to kaboni awa pour ça qui est partout ailleurs pour la traduction en direct la ligne a bien vraiment mais qui va fêter déjà chez lui on fêter malam. Parce que ça va monter, ça va monter, n'arrive qui sont Richard Longa, Triple Code, difficile à développer depuis Paris. Join Noël, bonne année, Shail était prête à London et la famille n'a Mobimba, mon très cher papa Vincent Voka. Bonne année Nayo et lui là c'est ma caméra, sur la régie et qui tombe la télévision, donc Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il la Londres, et saliko la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonston et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.